Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, Bilo Bandeko, Bopé Sara, confiance, la fidélité à Kolanda. Bonda École magazine d'actualité. Le Autobaïke, Toromemabino, beaucoup de la réalité aux Oleka, beaucoup plus la République démocratique du Congo et en particulier la ville-province de Kinshasa. Le Automemibino, à la Katia commune, ya Kimbaseke, la commune ya Kimbaseke, Nanzela, Autobenga, route Mokali. Route Mokali, Bandeko Bele Boye Biango, et ça parmi ma route Moko, Oyo, Soko Koti, Nanzela Mokali, Okutake. Population baza est belé côté Oyo. Mais il n'y a pas de ma population côté Oyo. Il y a des transports et ça vous n'y a pas de midi pourquoi. À chaque instant, c'est comme si l'État côté Oyo, l'État a été réellement absent. L'État congolais côté Oyo, l'État a bossé la population à route Mokali. Tu as évité pourquoi. Liboul Oyo, bosso les alliés Simalangai Oyo, n'a pas élément bozali comme là. Les alliés Liboulou Moko et Bandi Lelo Oyo Te. Babenyango libulu manzengele libulu o e bandi kala mais nesika kaba autorité ba bimangazela oyo non ozi ba député nationaux ba bimako to bazali ba député provinciaux bazali ozi pe même ba autorité ndenge bazali koto yo mais ata muto monde jusque là atia ko zali kanisi ko sunga bande ko bazali koto yo na cadre information be ba ke président assemblée provinciale azali moko ya banda ya Kimbaseke mais botala Kimbaseke ngo lelo oyo Mokali koto deko baza ebele population ezali koto ezali population aventure ezali population oyo soki ba pesi yo confiance réellement yeba ke okosepela mais ba négligeaka bango mutaki pe bango ezali te libulu auto yebite pourquoi modèle tel mais ezali magazine d'actualité ezali ozala proche ya peuple tokiti caméra la biso de manière que bino moko bon découvrir ba vérité le tozali le 3 janvier toti kolia bonne année na bonne année auto kolia mingi ba sepela ki pe mingi juste là basaka la mawa neti bango koto basala mawa parce que ba leli la trop dans l'état congolais atala bango c'est là mais mutu ba toli kotala bango ngote ba bonne elekile ba coalition ndenge na ndenge binongo boyebi malgré engouement to mola ki ezaki makasi le jour wana ya le 31 décembre na no de to mola ki mais pour vous dire que botalo ko vraiment ki bozo mona là bomoni vraiment ki la population ba komi ko yiba ba loso tellement que nzaleleki na mboka population otobenaka insécurité alimentaire bamoni esika oyo ezalaki vraiment que maki baloso alors population ezaki occasion pour la bango baluka ba piller vraiment que wana bazo baloso botala mboka ya boto le banine ça montre que nzala eza makasi insécurité alimentaire eza makasi na mboka oyo à part l'insécurité alimentaire tokena la insécurité environnementale ndengo bozali komona bazela ezalite to yebite to moto kaka na gouvernement ya mboka Jean-Michel Samalukonde alobaki bakosala tout de manière que bazala ezala mabuluté bakanga batulu surtout mais batulu otoza komona lelo oyo et uti wapi l'état congolais est réellement ozo passer pour le peuple non congolais l'état congolais ozo passer réellement pour la bande de Kimbaseke la bande de Mokali tout ça la politique qui tega rapport tout la babumula biso problème de Congo c'est problème ya batu elle problème ité ya mokilité mboko Congo ça lango bien mais batu de bazali mabele aujourd'hui on te donne une partie à pouvoir pour permettre au sala on permettre la population de malamu mais yo okobi ko sala beaucoup mingi libumuna yo on préférait on que soit ma en Afrique du Sud on préférait on que soit ma wapi na poto mais ne sachant pas que Congo oyo bato ba bongisa ba congolais il y aura pas un blanc ou il y aura mutu moko ba américain un bongisa Congo azali te zaka biso ba congolais maintenant to tiki bande ko bazali bande ko bazali délaissé baza abandonné mutu moko te azali ko zala souci ya bande ko o bozali ko mona route Mokali po aluka a embellir zela o ya route Mokali to tambusa micro so pamba tete ko linga bino moko bozo ba réaction ya bande ko oyo baloba pas si na difficulté o bazala ngolo route Mokali oyo mibali ya bia ba bimakoto yo ba chérie ya bia ba bimakoto yo bana poto pe belé bazala koto yo bande ko kitoko to mi koto yo kuamai OK mais population koto bazali ko souffrir comme o etalinzela l'état congolais en tout cas c'est ça les bons moments ya ko luka ko tali su koto yo ko luka ko bongsa comme ça likambo o etali sécurité environnementale parce que bande ko pe bazwa esengo ya ko vivre vraiment ba ke ba livre vraiment la katia République démocratique du Congo beaucoup plus la capitale ya ville province de Kinshasa Monda École magazine d'actualité to bien ki bino na terrain pour to linga ki bozo pe ba réaction bande ko o bazane siko na terrain beaucoup plus la route Mokali na o babengaka mai ya mangengenge esika oyo esako nyoko la population transport passe na lingito so ba réaction bande ko bino moko boyo kaneli libulu manzengele ndeli bande ko basali koloba na passe o basali komona parce que ko badangamba pont
Tiko comme la boulevard Lumumba ezalaka 500 francs congolais de tenir transport wana. Coûte ezalaki ba 300 francs. Mais depuis les boulot oyo banda awa les boulot mazengele population va comme la souffrance moko pour aller ngona ngamba pont a comme la boulevard et que c'est 2000 francs. To sur maman d'abord maman zali koya. Maman pour ça maman. Mbote maman. Mbote papa. Bonne année, bonne année. Merci pareillement. Tu es habité au salaire ngambu oyo obi ozalika muté ozo le canal. Naza ngambu oyo. Ozali ngambu ya pont to ngambu wa. Naza na wenja faire bois ah. Bon, zala auto ebike ezalaka kala transport ezalaka lango ba 300 francs congolais. Mais le auto ebite transport kolongwa la faire bois comme boulevard comme combien? Ezalaka kutu ba 300 te transport kale bandaka nde 50 francs. Et le 50 eke na 100 eke na 200. Awa to komi awa nzele komi frontière to komaka ndambu ndambu wenje 1000 francs ngambo wa pont 1500 yo moko talakaka. Talaka bisika to za yo moko mona condition to zali. Ba to mona libulu oyo to ebite. Bon faut ba député mingi ya koto na ndenge oyo. Na libulu obo suki ba bango ndenge ni parce que libulu oyo to ebike to kaka mona mboka Gaboria mboma pakinga nini bayaka akoboka ba mabanga et autres tout ça. Bosuki ndenge na nzela oyo. Abandaki kosala tomoni ka nzela esili te atiki balobi ke bafundi ye bakangi ye o leta ye moko aza nango projet fala asala tolembi te papa. S'il faut laisser message mo la bandeko la gouvernement zo bana so tala caméra wana message yo ko laisser pour la passer au besoin na libulu oyo papa otala kana bisoko lokwa ba twana kisese te twana mboka na biso lokwa toza ba étranger boye te condition tolembi libulu ndenge eza boye bozela timu ko ba mona mutu akufi na libulu nde boye ko sala boye te papa boye te to votaki pona nini to votaki pona nini parce que biso to komi kuna te bino bokei bolobela biso mais to moni eloko te to moni importance moko te to voter po boye te to nyoko makasi boye te. Merci maman. Maman oh to ebike ezali vacances moko parlementaire ba député boza vacances parlementaires to sera ba vrai député so ba vrai balobela peuple c'est ça les bons moments qui travaillent battre au vérifier. Comment maman mukolo to yambi aza maloba maman mbote pe bonne année. Mbote papa mso. Maman to ebite vandi koto obi oleka ozolekana. Na vandi koto oyo. Bakotala ndenge libulu oyo to moni na sima awa libulu manzengele oyo ezali konyoka la population koto maman ezali pe moko ya koto malobali kotala caméra wana tala bakonzi ya mboka ba décideur malobali kotani a rapport nyo soto oyo papa pona komona libulu oyo na passe toto mona soko balobi ete élection sala basusu ngai na kokende te na ko voter pe mutu te pona moni auto voter ki liboso musala moko bazo sala biso eza nango te boko tina nini ngana kende ko lekisa galère nanga pona kende ko zela na voter yango wana ndenge basakuna bazo yoka ndenge na sako loba soki bamoni baza bakokila bango mosala te batika baposte bazonga pai bango bautaki biso toza na posa ya bato oyo bakobongisela biso mboka po tozomona makambo malongo ezosala eza te bando tovotaki bango tala na posa ozomona nga mama mokolo sikoyo na kiti awa nazozwa so mosusu mpo nakende donc tolobake poko ma boulevard ezalaka liboso mutuka transport mo sikoyo bokoboza double transport sikoyo tokoba kozwa double transport bongo mpe libulu oyo ezosopa bato ntango nyonso na mai kutu voir mais na mwana muketo sana kata mutu ke baluki mwana muketo na kwai na mai ba bimisake ko bimisa tombola ke na bato ba welaki nyonso wana bakolo mboka oto fotaki basoko yoka pe basoko mona ni kamoko bazo sala ezalite yango tozolo basoki ba moni bakokite balongwa na bango kwa tota na posa na bango lisusu te poto moni kamoko malonga basali biso ezalite. Merci bande ko langai wala zali réaction maman mukobo moni ke soki maman yoki passe c'est que passe ezali vraiment entre la kati ya na route mokali na libulu manzengele libulu oyo nyokoli population jusqu'à la nyokoli la population elenge yaka oh to baki be elenge parce que bilenge ne bango be la côté yo mingi bokasaka bilenge de bazo sala mobulu ba désordre te mais ça bilenge o bazana souci ya bisika la bango ya yo kumbaka moto to kumbaka ni ngana charger kwa dokulu bon o la chargeur obi passe dans nzela oyo kotala libulu oyo bino ba jeune ya côté yo mokonzi mboka chef d'état Félix Antoine Tshisekedi azali wana mokonzi oyo simbi itepe azali wana maman premier ministre pe azaka ta caméra wana ba autorité bo votaka ba député pe koto yo bazaka ta caméra wana tala bango message ni oyo état que jeune bozali à venir à l'homme na Congo message ko wana c'est pour la bango papa ba elina bisa utimo kali ya kimbateke auto votaki ba loba ba si ça pas bien libulo bango moko jusque dans banda loba kango tilelo to munelo makate libulu oyo donc comme ça ba makama mebele
bakamia minene oyo atikela so bamasanga baji ekomokama libulu oyo bakamia mami wata toyebi te mama bamoto a ekokangama baba moyen te transport ekomi pasi bamama kolela koke boye azwi transport kosonga boye azwi transport do tolemi libulu oyo bato bazwaki opportunité basala libulu oyo baya basala deja babandaki eloko basali mpe tomoni te komi kutu plus ke ezalaki boye te tomonaka la fois passé honorable mibale ya bino koto bayaka po babale babanga basalaki lancement ba travaux koto babi ke bino ba jeune bobengani bango yango tesali misali katana papa biso ache tokobengana bango te po biso toala susa route na biso place oyo tozolia na place asima machete yake ebunda te na boyi na temi na pasi na bombe na azwa 500,000 francs susi na biso ezali baya basala eso nzela tozonga nde tozalaki tosufri da ekomi deka kote oyo na kote oyo siko bashofe donc Congo Brazzaville lokola fleuve kabolisi biso kasi ko papa ndongo oloba kaka siko boye bashofe mpe babula bien te baalia mpe bien te foto da baeli na biso ya Kimbateke toleli na bango tovote ya bango baoyo tovotaki babimaki te mais baoyo tovotaki te tomoni babimi lokola babimi baya basala musala babe musala basala basilisa yango si lelo tomoni lelo moko te papa. Merci beaucoup wana ezali réaction ya babilenge mpe bazali koloba en rapport na esika oyo mama tala caméra la mama tomoni na libulu mazenge yo fani na ngambo ya pont to fani wa mama za na ngambo ya pont na yenzelo po na bima na Pascal na kokite tandenge na longoli bilamba mais liboso po ozali na ngambo ya pont poko ma Pascal bobo futa combien na transport toza futa 300 mais lelo siko komi combien 1000 francs 1500 2500 2000 1500 nalingi siko otala siko bakonzi ya mboka okoloba papa la ngai bino bakonzi nzambe alimbisa bino mabebo zosala biso nozoza batu boyebaka bino bakonzi tokokufa kaka mbongo kotikala bosunga baninga motema mabebo tie liboso moto akotikala wana mokili akozala kaka te papa boyebaka nzambe alobaki kesunga moninga bozosunga biso te ngai mukolo boyeta ndenge na longoli bilamba botakala na miso ya bato mpona akatiaka mai oyo ya ezaka na mboka ebale te me mai ya mbula ekomi ebale mai ya mbula botalanga ndenge nazali nzambe alimbisa bino bozala motema malamu bosunga baninga ata osunginga te sunga bamosusu biso nyonso boyebaka tokokufaka bokotika bomengo wana na metropole kuna batiaka bino mbongo na kati ya cercueil te papa bobanga nzambe bobanga mpe bato nyonso oyo bazomona bino. Merci wana ezali kabamba oyo balako sabilo te libulu mazengele oyo ezali même pas 500 mètres même pas 200 mètres même pas aussi 100 mètres ya nzela même pas 100 mètres mbongo ozoyiba ya l'état ndeko sola na ngai yo ministre yo mandataire mbongo ya l'état ozokoyibaka oyo komi kotongela kosoba bamapango na bapays étranger même le village na yo ozata na toilette pamba te otongi mais yebake mosala oyo même pas 100 mètres. Alors, ezali likambo ya manque ya fortune ba Congo, ezali likambo ya batu de mitima mabele ki makasi. Elenge ndeko, to banana ndeko na ozape osima, ndeko la ngai ozelenge, ovandi kotoyo to ozaka koleka. Bon ngai na vandi ya mokali ya boya sikezate, pola nzela eza doto lembi. Ba député bayaka bakosa biso ka o sosa mboka. Bakosa biso chaque bazane ba poison mboka. Poso ba sosa mboka mais route eza boyete. Kuto kabomi bandakala donc ngambo moyo koma boezate toka style Brazzaville na Kinshasa donc uta Pascal tingambo apon comme bon ça va 2000 francs 1000 francs ya 3 pinetti awa okati kuna ya ona sera bakondi sabino sobino bosalite bana ba wasala mususu biso ezaka toujours par la bino tozala bakokite ya osala nzela bino batiboka mboka boka ya biso mawa pona route oyo to uta musika tozouta musika outa musala obeta makolo lembi oya asusu komi susu taka seri na butu tokaoza mutuka vert de Pascal tikuna tandis que nzele kata tokoka subongo te obligé sur moto kitiawa okati mano makolo osusu musuku no kei bambo yango ezapte ofuta transport ndam na bambo ezate bakamna masanga na sima moye kata kuna ezate kote na biso vandino ngamba mokali sime mati masanga pe mati bloko te mati parce que transfert komi ndambu papa akwa papa baramoka ekata sute babiloko ba boutique beloko te za mata masangu razo ezali nzele zate
c'est pour cela nalingi boyoka mbela oyo bosa biso nzela po akara elekaka ekotaka masanga po biloko esa nini ekita biloko tu eza omata batransport réseau eza nini nzela eza mabe so osali nzela wana biloko ya biso mpe ekita bamasanga ekita basima mpe emata saka sima 35 000 francs saka sima 35 000 na mokali kuna 35 000 soka tinga mbo apo 35 000 réseau eza vraiment que moi les eza te esuka awa nzela eza te so bongisa biso nzela nde biloko esani ekita na suki wana. Merci. Likambo ya nzela nde epermetaka même ba route de désert agricole bilanga eza ebele na bazamba la bamboka mais loko zozanga po bilanga na ebima la place de consommation ezali parce que banzela ezali te l'état congolais tali comme banzela mais nzela oh babengi ya route mokali la route mokali o tabengi ma nzenge ma ngengenge avec du bangamé ezali biloko bozomona bomoni ezosinda bomoni bilomoko bozomona bilomoko donc bimali bana kabira pour vous dire que population va souffrir makasi mais bakozi ebele bazoyiba mbongo ya leta kokele kosalaka bisengo na balima na mboka mama yaka zela toyamba mpe ndeko zela wala toya imite c'est ça zela mama yaka boy mama yo lobini pour la nzela oyo papa nga nazoloba kabwe mpo na nzela oyo donc tolembi makasi donc awawa donc moyen eza te soki ozwi nzela ozwi kuluna nyonso te eza kaka mabe tala neti nzela oyo eza lelo te eza ya kala awa route na biso tobanda futa 300 mais lelo tokoma futa 2000 mais soki ozwi na mokongo 500 soki bakiti so na ngambu kuna ozwi 1500 donc nzela oyo bakonza mboka do baoyiba mbongo makasi me bayaka kosunga biso peuple te biso peuple tookufa makasi toonyokama surtout route na biso ya mokali oyo Pascal Mabanza oyo toosouffrir makasi na transport na mai na courant na bakuluna okobima boye mpo na okima embouteillage oyo mpo na bakuluna obima na nzela okutani na kuluna mbongo na yo moko bakopapa yo nzoto mike mpo na nini tookima kaka embouteillage ya mai oyo tokomi Congo Brazzaville na Congo na Congo ya Kinshasa donc nde tozale papa bakonza mboka so baatala pena makambo oyo bayoka mpe peuple congolais mawa mpo na congolais nde moto avote bango te bato bamivotaka congolais ntango avote peuple ntango avote bazala mpe na pasi mpe ya baninga bapeuple eza teke baozo bambongo kaka bandekola bango na bana na bango me biso toosufri tala kaka biso neti bamama mikolo bwe tookatisa na mokongo papa ntango toobeta ngonga toobeta sete ntango booyoka biso boya mpe bosunga biso mpo na lobi bokoluka mpe kaka biso tosala nini topesa bino bavoi so biso toza te bino mpe bozala te ntango boobika mpo na biso ifo boyede biso botala mpena bino moko bamama nde bakomi tonyokama population banyokama toyebi ke janvier ezali 2025 ezali ane moko chef d'état bake akocréer commission moko interdisciplinaire mpo na otala likambo oyo etali constitution to mpe bukuli kozi ya mboka mais bukuli kozi ya mboka toyebi ke population mpe baadoptaka bandimaka po activité esama population bazolelaka nini babi balia malamu bamela malamu bazala na sécurité moko environnementale mpe bazala na sécurité moko ya protection des biens et des personnes ndenge malamu bozali komona je elenge yaka nakoza mpe yo nsima nakoza mpe yo 30 secondes yaya olobi nini elenge eloba na yo mpe na ngai naloba boye ana utisa mokali tonyokama makasi libuluma nzenge tokapanaka te donc eza teteke nyonso kaka totikelelaka leta charge te donc bato bazoboma don nzela nano eza nano bato bazoteka na baprince bazobouche bacarniveau donc moyen elekobisi mpe likanisa sika bato balobi mpenza te donc bacarniveau ezozala bouche bato bazoteka banzela carniveau eza bouche bamoya eleka nzela ni yango yosalaka osamona sevanda awa ebongo bukumasi ya bilo asalisaka salongo moko te ezali ke oyebi ye d'abord toyebi ete biso lesel biso moto yebi na sel na route ya mokali son expérience sino kabamba lesamo di changement sino kabamba mais ye abimaki te toyebi ke abima te basala etikage po ani bavote na ndenge mal po azalaka na suza population biso banosala sera bacarnifo mokali bopeto mokali ebongaka tobandaka banda ngambo ya pati tobanda ngambo ya pati na Pascal donc nzela ekoma nango bien parce que pouvoir mabumula bango evima na parlement bazo ba $21,000 na ebite so basala nango nini babongisa vie na bango bakena bapote balozi ba pouvoir awa $21,000 pas même soda buna na esa azongo te papa
Personne n'a pas transport qui depuis ngamba pas si passe 300 mais le comme 3000 et li na biso akina souci na biso akina travail to ça ça libulu mo saka na funda a to sali sango sila alobaka ni ngai na za papa zéro tous les samois du changement na souci ya population ba ça Elia Changu bango baza bato bango bazi pouvoir bazi mbongo bake bagombe bake ma campagne batiki bino babosani bino tela eza kulumba se kulumba saka bongo kulumba bongo mais tela siko biso na kulumba merci ndeko donc aussi osengi na mukuso sengi na 5 ans na mukuso da baliaka ba mbongo baka poto lembi po bino ozoba kamali boso teke bo filmer toloba bacha ba bande oyo biso moto sisa po pepe libulu manzengelo donc tolembi papa tolembi makasi papa balamba balia ba foin papa ba foin na makolo likola makolo tolembi donc ba kanisa biso zela ba foin la kanivo ba fongola terrasse tous les deux côtés ba na mabanza tolembi makolo bebi biso boya te tolembi ala mukata la kotoyo biso a gouvernement za changu biso ba jeune ko bula babu merci sasa kotango pona ni basunga biso ezokotsa nzela ezokotsa mbongo leta za temps ezokotsa mbongo basunga biso makolo komi biso mabiata likola kotambola makolo merci maman bolandi bino moko dali population babaye population balembi mais biso tokoyesaka population bayika piko espoir epai ya mwana mboka ozali chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo yo ozali papa ya Congo ezala maboko na yo yo ozala mandat ya Congo. En tout cas c'est un devoir ya kotala bandeko bazali zinga na yo ensemble na ndeko la biso Alexis Gisaro misala topé sope ezali musa eurosenga na niveau ya province epai ya mwana mboka Daniel Bumba. C'est ça le bon moment que Luka, que Bogaliso awa na route Mokali pour permettre la population de se retrouver. Donc on tient encore balade à Bissona élément au pétrole juste après ces plateaux. C'est parti la régie. Mbote maman nangai. Mbote papa. Bonne année d'abord. Bonne année papa. Et l'équipe madame moi. Et l'équipe qui tourne en Golo ensemble. Le tozali déjà to sisi kolia le 1er janvier sili. Bonne année tout le monde qui bozala qui vraiment trop prise surtout bino ma maman. À rapport à Kolukani, bana bakolia, bana bakola, tout cela. Maintenant, ndenge si le olibalo koloba rapport à bande comme surtout ba déféquer ba mbongo parce que ba difficulté ba raisonnement ndenge ndenge et taki maman to monozo sali le masango c'est d'abord comme peso que ndenge ni pe message de ko la stade bande ko o ba tu ko faté bon na ba condition ndenge ndenge comme peso le ka bien transport on dépasse embouteillage mo konzamboka papa ministre transport bon c'est la pour la transport tozo nyoko ba mi kongwe katani tozo ba pota libomu kolongo comme libonga aller tout 14 mai biso ba papa ba pesi ba ngombonga bona nete akenda na masuanga na tika côté ba pesi migration na yebité gratification na yebité sikoyo papa misala bazo sala ya pasteur na zonyo kwa melele de na yeko teka lisusu oyo fini ni papa ça que masango comme combien ça que masango 230 000 bon 20 000 à dépasse 250 na ba transport et na transport 250 $100 yeko fera la sac masango $100 sac masango bongo yo moko kende libongo somba mai somba mo eloko tala to mi kongo passe ko biko bika kala lumba nzoto passe papa mais tout le monde balinga ba pemi lelo moi ba mbouteille sili mais tout le monde ko kata cop ni faut me motiver yo c'est la cop ndene mobile na capitale maso banda kenda kisangani pa to ba ngona monitor côté loso ezate siko na kosala ndeni ene zo kika na cop na ngate papa ya na zoteka alors les amis bien ça ba fait profiter tala bande ko la caméra pesa souhaiter ta meilleure vie bande ko yebi papa meilleure vie la pesa la famille na ngamo na ba semeki na nganya so tuna pesa ba meilleure vie la lingi ba makasi ngabe moi sina ba na zo ko ba na moya wa ne kiri poussière na zaka kao. Merci maman. Mbote maman. Mbote papa. Babo na nini aussi là na ba problème ya ndenge na ndenge tozali ka sasa ya bon na ba problème ebelezi kanga makibiso. Pour to luka ndeli bana ba ko fêter Noël, ndeli ba ko fêter bonne année. Mais ayo uti aussi là. Message nous zanango. Message nga na zanango papa. Bonne année uti ko sila. Ba maladi nzamba pamboli. Kasi embouteillage na kati na nzela. Talanga yiveve nga mama na yo. Kuliezalite makamuneso pasi. Mai pasi makamuneso pasi. Président ko tala na kati alikambote. Ata ndenge bango bazoke ndo embouteillage. To ibini mboko na bango esika bango baaki na kozwate. Solution nango fe esalate tata nanga. Tala ndenge nazali. Tala ndenge biso fe tozali. Lokola na kati na balabala boyi.
mayezalité eloko moko ya kolia ezali te souffrance moye te nzela yo ya kobukana soko nango ti wapi mama tout le monde mama mokolo quand même la expérience ya koyeba Congo oyo koyeba Kinshasa oyo kotala mboka ndenge ezalaki na ba président ndenge baleki na gouvernement autosala ngo lelo oyo nini koki koloba est-ce que mboka depuis 64 ans indépendance toza kokende liboso ou bien toza kozonga susi makasi. Merci mingi papa journaliste na sepeli mpona ndenge otuninga mituna ndenge bakonzi bazalaki koleka bakonzi bazalaki bapresident nyonso bazalaki koleka ndenge nini bazalaki kolesa bato ndenge nini bazali kokive bato Mobutu azalaki Kasavu mpa azalaki na ndenge na ye Mobutu pa ya ye kozwa Kabila aya ye kozwa kasi na tangi kasi te na tangi fa na ndenge aleka ki fa azalaki na tangi wana fa na ndenge na ye fa azalaki fa mko fa azalaki lelo boye Felix aya ye kozwa bokonzi bongisa kasi te va pa na ngai azali tata malamu ke bongisa volika mundenge ezali tata na tata azana ndenge na ye oya bokola bana tata na tata azana ndenge nini oya yako bokola bana po tata tangu na yo boti bana na yo oboti bana na yo yebike ndenge nini oya yoko bokola bango biso bakolo bazali bana fa azali ko bota bazali bako bokola bango lolenge nini kelasi tangu na muto ya zana kelasi na ye akofuta ba mesi akofuta bango na nini bana wana bakoya kofuta mbongo kuna na kati wana eske ba parana bango bazako vivre ndenge nini oya ya kofuta na kati na te eloko ndenga na lumende yango wana. Merci maman, message n'est commis. Merci. Bonne année 2024 et aussi 2025, 2024 et aussi avec beaucoup de difficultés. Population va vivre qui un moment très très difficile. Total ça qui bino comment est-ce que transport ezaki passe embouteillage ya mituka bomola qui au niveau ya boulevard Lumumba à part embouteillage ya mituka bomola qui embouteillage ya batou. To habiter batou wana to ebele bakenda ki wapi. Est-ce réellement que batou tout bazaki ma possibilité ya ko lukama kwanga ya ko soba mwana so libota bango balia. Boko pa to za libanda to sala émission boko a chaud. Donc il to côté la chaleur parce que moi il pèse sur ma casse. Mais le 30 décembre, je peux vous confirmer que na pourquoi baba mususu batwazaki plein. Baba mususu le gars bakimbuta wana batwalela ki ba bien que ça la ki to éviter. Est-ce que babonga quitté ou bien la réalité? Ça veut dire que mboka passe ezali population bazalaki misolo ya ko fêter la ngola ba bonne année. Bazalaki misolo ya ko kotela baba ndenge ezalaka. Mais total quand même engouement ezalaki 3 le 31 décembre 2024. Mais le niveau ya ba église évêque Aaron Kabengele yebe ameka ko pesa ba impression à rapport ba festivité eux ont marqué fin de l'année 2024 et fin de 2025. Là on a beaucoup plus tellement monopolisé la parole. Tout d'abord les pas moi na Christian Mousseke ozalaki na ye. Toi na ba réaction na ye. Comment est-ce que ameka ko ça analyse mouké na ba moment et tout juste après ces plateaux c'est parti la régie. Shalom chers tous, peuple de Matete, peuple de Kinshasa. C'est bel et bien moi, l'évêque Aaron Kabengele, pasteur responsable de l'église vivante par la foi, le tabernacle des rachetés qui vous parle. C'est en ce jour qui clôture l'année 2024 que le Ténat a choisi un thème important. Nabandi était Maman Likamone Zalaki, détruisez-moi ce temple et je les reconstruirai en 3 jours. Et Nikoloba, Bobu Katempe le Oyo, na mikolomi satu na kotonga yango. Baebisi Yesu ezibiso 46 ans poto tonga yango. Yesu alobi na mikolomi satu na kotonga. Na likamo tonga koloba nini? Batu ba misala bango moko makanisi au sujet ya Nzambe. Bacha Nzambe na bisika moko o Nzambe akozala te. Ndenge pe yo ozali wana, ozana image moko o misala ya Nzambe. Neza ko empêcher Nzambe pa aya vers yo. Nazo bisa mutu moko. Soko sala ke maladi wana o kanisaka. E bomo batu mususu yo pe ekoboma yo, yeba ke Nzamba ko imposer yo guérison te. Tikino mokolo yo koloba, tikana benga na makanisi oyo. Oyo za tempelo o ngambo na mitongi, pona ndima lobiko oyo Nzamba zo pesanga na nzela ya liloba na ye. 2025 e bandi. Pona biso eza mbula te, eza saison. Nzamba poni 2025 oyo po aya azongisa na bomoi na yo
esengo oyo ebungaki. Pose-toi un peu la question. Ça fait combien de temps au perdant esengo ya vie? Nzamba lobi saison oye pe ebandi eza yo. Alors, ne rate pas cette occasion que Dieu te donne. Ouvre-toi à lui. Fongwa mela nzambe wana. Buka makanisi nyonso. Ba faux raisonnement oyo misala. Parce que mona nzamba lingi yango. Maladi ozala ngo nzamba lingi te. Nzamba linga kapasi ya mutu te. Alinga ne bonheur ya mutu. Alors nazo invité yo. On dit maete na saison oyo. Nyonso oyo. Okochela nzambe motema. Il viendra par la suite les résoudre pour akutana yo. Alors ça les confiance. Nenga pena ça les confiance. Lelo oyo à restaurant ngai. Je crois que ton heure a sonné. Ton temps est arrivé pour vivre ma changement voulu. Alors s'il te plaît, viens aussi nous rejoindre. Toza Musikate, na commune Matete, quartier des Bonhommes, 6e rue numéro 111. L'église Tabernacle de Racheté avec des fidèles très merveilleux. Kola Pambolayo, la commune Jésus Christo. Amen. Merci na élément qui toko ya mwana mboka Christian Museke toyebike. Dans l'église, le prophète Peming n'a pas passé à compte à rendre la population, adepte la bino. Et ça, la Sonia, au premier temps, qui soi-disant qui dit qui la prophète, que voilà, Mboula Oyo, Mboula Oyo, on voyager, Mboula Oyo, on bala. Mais tu comprends le 31 décembre, ma balle a mon anité. Tu comprends le 31 décembre, ma voix, je mon anité, en tout cas, prophète était à Yopé. De comment mettre que l'église là, c'est ça les bons moments qu'on est bas. Mais ça là, ma belle, à Mossali, aux années, on a fait Mossali ensemble. Parce que Nzambe soki azopesa yo prophétie na ye ya solo yeba ke Nzambe wana akobongisa oyo akosala ke prophétie wana ekokisa parce que ekokisa bite c'est que ezaki prophétie ya sentiment ya pasteur to pe ya prophète mais ezaki ya Nzambe te. Toujours dans le cadre de la festivité oyo soko marqué fin de l'année boyeba ke insécurité pe ezaki makasi na o etali protection des biens et des personnes. L'État congolais professionnalisme à la police basaki musala kitoko. Bakanaki plus de 450 koulou na bango pe basaki na besoin balay sa mabota na bango balay sa basi na bango bakanaki bango bande ko boso mo na batina nationale la police a présenté plus de 400 koulou na obakangi na journée le 31 décembre 2024 pe na le 1er janvier 2025 na ba armée blanche toujours la cadre ya ko ko botola ko iba ko sala ba mabe ezali eloko moko obiso monde ko to ko interpeller aussi l'état congolais. Babaka libumu ezala ezala matoité esengeli ko sala o esengeli lelo o to pesa d'abord merci de moi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango ozuli kalisa donc sa service national ba o basalaka ba kuluna ba mi ba komi ba bâtisseur esengeli misala wala est continuer partout ko luka ko recruter même volontairement ba jeune comment la bande ko ne ba komi ba bâtisseur ezo sala malamu makasi to ebike moi surtout jeune kinois surtout to jeune congolais surtout et Sengeli aye ko la médecin ko permettre que lobby pour sitanga le bakango tout moment que kuluna ya 40 ans kuluna ya 35 ans azala kate moment Sengeli jeune ko la médecin ko permettre aux ala responsable alors ba responsabilité les ali partager l'état peba que on a responsabilité ma parce que le oyo ba parents mingi ba ko ba irresponsable c'est parce que l'état congolais au bomi ba entreprise c'est parce que l'état congolais au préféré on détruire mboka la ko yiba misolo ya mboka pour le ko soba ba mapango la ba étranger. Le moment où Sengeli au conseil de l'entreprise, le moment où Sengeli au foot même dans l'entreprise publique, je préfère détourner ma mission à l'État. Alors, mes parents ont le responsable de l'État congolais, ça ma responsabilité. Il y a ma question l'État congolais. On a ma responsabilité. On peut foot ma police qui toque, on peut foot ma militaire qui toque, on peut ma fonctionnaire, on peut ma enseignant, ma médecin, et qu'on permette, ma responsabilité, il y a ma botte à la bango. Je crois que les alliés côté au étalis. Protection, il y a bien et des personnes. Mon école au magazine d'actualité est à Tukokoba. Même le niveau à Goma, le 31 décembre, le 1er janvier 2025, Bakanaki Moutualiboma quelque part à se déguiser, Moutouma s'est déguisé, Abi Moutaliboma, mais avec les deux revolvers na mipasi na e. Total la réaction population, dernier Bakanaki on revient juste après ce plateau, c'est pas aussi la régie. Osomona Yewana bakangi na deux pistolets à se déguiser muto liboma na nzoka ndasa liboma te à se déguiser liboma nzoka za liboma te Osomona Yewana
à se déguiser Liboma. Ah, tu comme une maison communale. À se déguiser Liboma. Mais or, c'est normal. Bakanyana va 2 pistolets. Oh, à ça Liboma te. Ça toujours qu'on continue, Moussala Nabiso va profiter de votre ça. Joyeux anniversaire dans la grande dame. Maman Mokonzi, vous allez comme Maman Sandra Dewa, le labakisi voula moko kati voula 11 abe apesae. Bon dimanche ko liya comme la ezali au rendez-vous. Joyeux anniversaire Père Lisusu. Et pas maman Epi Molengo, maman Epi Molengo. Maman mo kitoko maman motema botaou, le kola maman Santou Maria. Abe bakele oyo. Abakisi voula moko kati voula 11 abe apesae. La carte de toujours, joyeux anniversaire, tu as dit qu'on présentait et pas papa Rémi Luboya, papa Rémi Luboya, et puis à Bakisi voula mon quand voula aux amis à Pessaï qu'on léa comme la champagne aux ali au rendez-vous. Joyeux anniversaire aussi. Na papa Malumbonda, papa Malumbonda, tu as dit que Mbonda Ekolo. En tout cas, tu as dit wana po nako accompagner yo. La journal de manière que anniversaire de Kamala mon voula vous voula moko. Il y a ma bénédiction, il y a ma prospérité. Voilà, merci. On est bouclé complètement édition de l'émission Moukalelo. Tout la Kisibino, point ébélé. Bon, on dit comment est-ce que l'insécurité est à la carte. La République démocratique du Congo, beaucoup plus la ville province à Kinshasa, en rapport à l'insécurité environnement, insécurité alimentaire. L'environnement, bon, on dit comment est-ce que Nzela, Otobi, route Mokali, dans les boulons Zengele, Ndeni, les boulons de population, nous avons une réaction de la population. Dans le état côté à Kolia, bon, on dit Bilomoko, Ekola, Massango, Prine, Commune à Moukalelo. Pena passe aux populations basali kolela. En conclusion, tu sais que la bakozi mboka, na côté à sécuriser les biens et les personnes, il faudrait quand même qu'on multiplie les efforts nango. Tu peux si bravo le professionnalisme à la police, la service de sécurité basali ko sala. Tu l'as sibino ebele bana ma beba na bakulu ba te ko kanga. Tu sais la police a continué toujours ça mustala de manière que Kinois en particulier et Congolais en général va vivre la kimia. Na o état de sécurité alimentaire, tu sais que la mona mboka Daniel Mkoko Samba. En tout cas, c'est d'abord au niveau du gouvernement. Importateur mingi au bazali ko salami sala à la katia ville province qui s'appelle la katia République démocratique du Congo Mobimba. Mingi bazoka ba ordre na bango quelque part. Parce que le gouvernement le loté. C'est parce que bazala batu o ba cha bango bisika wana basaka misala wana. Donc ezali pasi ata boyo kana bango ba yo kabino réellement que basala o bilo gouvernement le bolingi. Comment ki taba priya bilo ko ezali pasi. D'où le gouvernement yemoko ay ba ko ba responsabilité na a créé un salle de manière que ay ba ko importer ba biloko ko permettre la population de vivre la kimia parce que tout ce qu'on dit ba importateur o to bien tant kala ozu bana ba Congo fétir ba ngozo tout na tout en tout cas ba quelque part o ba ba instruction na bango peut-être na bande ko ba sala ba gouvernement to pe la régime e uta ko lekana donc ça passe ba que la bino na moko lelo oyo biso monde kolo ça musana na biso to continuer toujours. On peut savoir la réalité aux autres qui ont beaucoup au Congo. Si on lobby, tout ça on lobby la montée. Mais autre lobby, est-ce que peut pas nous capable trouver la solution? Est-ce que nous capable créer une décision qui permet de la population à la kimia? Et on a le mboka oyo et pour mboka kapé. Mboka obeza kindoki nango, a pas kindoki particulier. Oyo bande ko bozana yango. Ba kindoki no bozana yango ya ko nyoko la population. Donc file bande ko ba kingo na butu. Mboka pesa na kindoki nango et pour mboka kala na butu, pe la toko to mole zongi. Parce que Kindoki, eux sont sama kata mboka oyo, les insécurité population, na mboka otobi ke bomengo zali, ba souffrir, ba nyoko ba condition oyo. Merci na Christian Moucheke, merci na Benjamin Kilunga, merci na Igrid Mateta, merci na Yannick Kaloso. Total sibino pe le sous point mustobo salité, bon tout ça la boulevard. Boulevard oyo, na bikolo ba fête ezalaki na embouteillage moko impossible. Est-ce que tu as le colosalité? Na bota lelo oyo. Pour les. Zela oyo pour le 10 000 fois, la milice ba bega 1000 fois. Et maintenant pourquoi et qui t'a pourquoi nous autres allés absence à l'autorité à Mboka. Trop bête à au prochain la édition sur Sika. Tant que t'as mis les allés quoi na ba édition sur Sika mais bon continuer à s'abonner massivement la chaîne YouTube le monde école officielle pour partager l'émission au partout. Beaucoup ta kota ebele pour esa biso bien makasi. Que nzambe abattre biso miko zali ko trop bête à masolo qui toko. En tout cas bisika bozali ba na poto ba ndona partout. Qui bosika te kimia kolozambe et tonda oh mabota mio. Je vous dis prochaine bye bye.